Tusamba. Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa sedito, yeundwadi ya mwanda melela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu, se mwane mwanda melela. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Tolanda ki matei na biso tata pastera te ya kibiso. Abandela ki na banzembo bayuda. Akina mibeko mikana na ye asuka toyuki tobomba tosalela po mukoroana tobika. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We heard the preachings. The preacher preached in Psalms. He then went on to read the Ten Commandments in Exodus. Let's keep what he has preached to us inside our heart, put into application so that we can be saved on the last day. Dinge na loba katangu nyoso. Lelo eza mukolo monene, le 6 Avril. Like he always says, today is a big day, the 6th of April. O baza kolanda biso mokili mobimba. Which the whole world will be following us. Yerusalemi alobi nini? What has New Jerusalem has to say? Yerusalemi alobi tozali bana mapamboli. New Jerusalem has said we are the blessed children. Tangu tata nzambe asala Adam bazalaki bango misato. When God created Adam, there were 3 of them. Yemoko tata nzambe kolo Yesu na tata Simo Kimbangu molimo santo. Himself, God the Father, Jesus Christ the Son, and the Holy Spirit, the Papa Simon Kimbangu. Nzambe asali mutu kolo Yesu ati mai na makila. Tata molimo santo nde atiaki mopepe. God created the man. Jesus Christ put in water and blood, and then the Holy Spirit blew the air of breath. Kolo Yesu tango yaki na mokili pe yebangake mwana ya Nzambe. When Jesus Christ came to the world didn't know that he was the child of God. Tango ya tata molimo santo ezalaki pasi po bayebaye. Just like when the Holy Spirit came, it was quite difficult for people to know him. Pambate tata molimo santo mokili bandaki koluka ye na 13e siècle. The world was looking for the Holy Spirit in 13th century. Baluki Saint-Esprit bangonaka ye te. They said, you cannot see the Holy Spirit. Tango amonanaki batu bakamoki. But when they did see him, they were surprised. Na mboka moke Kamba. In such a small little village of Kamba. Ebozalaki boye. Le 5 Avril na 0h. It was on the 5th of April at midnight. Kolo Yesu ayikolo bana tata Simo Kimbangu. Jesus Christ came to speak to Papa Simon Kimbangu. Tangu na yo ya ekoki obanda musala maladi moko aza na ngombe kituka aza na pasi ya mutu. The time has come for you to start your mission. There's one ill person, lady, in Gome Kinsuka. You need to go and heal her. Lobi suge etani okene na ngombe kituka mama wana kombo na ye mama Kiantondo. Tomorrow morning, you need to go to the village of Ngome Kinsuka and see Mama Kiantondo. Pasa zake na nguo ya mutu, maladi ya mutu. The illness that she had was a headache. Pasa ya mutu ezara kiboye. Suki alali, kobati alibanga na mutu, deko yoka bien.
ou bien mutavandeli aboyokande bien yako kolo alobaki ete lobi okedango mikuchuka bikisai bongo kende na yo epa alingi okende. So the illness that she had required for people to put stones on top of her head in order to feel better, or for someone to sit on her head in order to feel better. So when you go over there, you heal her, then you can go continue your way. Tango bazaki kosolola na minui mama muyi laza koyoka. When he was speaking to Jesus Christ at midnight, his wife, Mama Mulo, was hearing him talk. Mama Muilo atuni nani wana bazaki kosolo na ye ya lobi nkolo Yesu apesinga musala. Mama Muilo alobi ndima ngapena kopesa yo maboko. Mama Mulo asked him, "Who are you speaking to?" Then he replied, "I'm speaking to Jesus Christ. He's given me a mission." Then his wife said to him, "Accept the mission and I will support you." Et le 6 avril mokolo lelo il a accepté l'État. Oh, il y a chef de l'État, président, lobby, dans le gouvernement, ils ont chômé et payé. Ils ont laissé. Oui, c'est This is why today, on the 6th of April, the government has made today a bank holiday. And this is something very joyful for us. Il a accepté. Bakoko bamona ki passe bakangamaki bamona ki passe batata pe bakangamaki me bango babimsi musala libanda eke mokila mobimba sikoyo biso bakoko tozali kotonga Yerusalemi ndenge batata lobaki na biso ete botikala kotonga Yerusalemi lelo mundele alobi na biso makambo kitoko. So that means our grandfathers, our elders, they will stay behind and they were asked to continue the work to build New Jerusalem. And the three fathers, so the three sons of Papa Simon Kimbangu, had told us that we need to build Jerusalem so that we can be blessed. So this is why I asked the grandkids will continue within the work of building New Jerusalem. Biso banso to salami na Tata nzabe mundele mutu mwini kasi pe toyemba kanzembo ete bakobotola biso musala babotola. So all of us building New Jerusalem, but it was said that there's other people that will come to build also New Jerusalem. So to take away the blessings from us. So should they let them take the blessings from us or not? Then the crowd replied no. Lokola yaza ya biso nyonso biso pe tokoloba baya tosala ensemble baya me baya te. So because this belongs to all of us, should we say should we let them come or should we not let them come? So the crowd replies, let them come so that we can work together and get the blessing. Po bankamu balobi déjà na nzela. Papa balobaki bien biso tomate pilipili nguba makala yango tozotongela Yerusalem. Mais papa alobaki te o baya bato ya moyen ntango bakoya bakoloba bino botongi mingi potikelanga mpe nyonso ye moko osala ezala bongo ndenge nini bolobi non. So everything that our guests have said, they spoke right. So when we are growing tomatoes, chili and other vegetables, this is what we use to sell and to contribute money for the constructions. So when they will come with their means to be able to complete all the construction. So should we let them take everything from us? And the crowd replies no. Oh, nyonso tokosenga na bango ezali tosenga mpe tosenga te. Ah bon? So what we need to ask them. So should we ask them something or should we not ask them? And the crowd says, let's ask them. Oyo tosololaka na ndako ya Nzambe ezalaka mosusu.
mais soki toza kuna na ndako makambo mosusu biso tolingi retard te. What we say inside the church is everything, but when we talk in private in our home, is also something else. Bazali wana baza pre ya makambo nyonso ngai pe na ndimi na ngai. So they are ready to come and help us with everything, and have accepted. Omonite azofukama azosenga biso bolimisi. Do you not see that he has left his country far away to come here and to apologize to us? Elakisete ezali tango na biso oya tosi kosalela Tata Nzambe. Papa balobaki bien. Tango tozalaki awa na 5 mois, presque ba secret nyonso papa ayebisaki biso. Oyo ezali ke 3-5-15. Tomoni ke 105 ya papa kisolokele emonanaki na 2019. Etumbu na biso esilaki ya 400 ans. Esika bateau masuwa etelemaka na États-Unis ya baesclave natindaki bafletiste bakende kobeta mpona kolakisa ete etumbu na biso esili. Sikoyo ekomi tour na biso oyo ya Jacob esili te. So sikoyo tour ya Tata Molimo Santo bongo te. So it was said by the three fathers, or the three sons of Papa Simon Kimbangu, that people will come here to help us finish the building and all the work. So we'll be working together. Back in the days, there was a boat full of slaves that went into America, where they went for slavery. And then there was the day when they said slavery will be finished. And then when the slavery will be finished, it will be time for us to rise and to be able to glorify God and build the New Jerusalem. Et là, c'est que 2021, ezalaki mpona papa mfumwambala tosilisaki mise ezalaki fete monene ya papa mfumwalongo 2023 105 événement ya minene mpe ezosalama tobandeli na 0 bongo te. So in 2021 was the year for Papa Fumambanza, which is the second son of Papa Simon Kimbangu. That's when we inaugurated the museum. In 2023, that's the day of declaration that everything is starting back to zero. The clocks have turned back to zero. Balobi bien, otonga kaka Yerusalemi bokomona oyo oya. Deke tobandi na 0 makambo ezozela biso ekomi mpwelele. Ozomona bango wana kuna bazali bazote ya susu likambo susu te ya Tata Molimo Santo kamba kaka basepeli mingi baza na esengo mpona nkamba. From 2023, the year that everything went back to zero, that's when you saw that people came and the chosen people came so that we can start doing the work together. And then this is the new beginning. Président tomboli likambo oyo na gouvernement nyonso baza na esengo mpona likambo yango RDC tosepela likambo nyonso tokosenga tokozwa yango. The president has sent his members, and everything that will be asked for, we will ask for of them, and they will assist us with it. So we are very happy with it. Nabengi Papa Said. Nzambi wa usitu sambanga. Biso nyoto telema toyemba nzembo bayamba biso lelo. Botelema. So we are asking Papa Said to help us sing this song. Ese micro.
tukoyembeza mukolo munene nzambe ayamba mabonde na biso toyokania na kombo ya tata mwana tata molimo santo tata molimo santo papa simo Kimbangu Kiangani nafukami na makolo na yo pe na pesi yo merci ndenge opesinga maloba nzambi wause tusambanga fina mado songe nkenda kwa wantu anza wabaloloka nzambi wause tusambanga bisontoke sambanga fina mado songe nkenda kwa wantu anza wa baloloka nzambi wause tusamanga fina mado songe nkenda kwa wantu anza wabaloloka songelendo wao sono ngeyekakauya neza bausalila songelendo kwao basiba sayabo ngeyekaka uyalenza bakusalila ankwangangu bebanzanga vonzambi kenani kwe ndungidi bevavanga kibibaka yoko ankwangangu bebandanga vo nzambi kenani kwe ndungidi bevavanga kebebaka yoko de ankwangangu beba nzanga nzambi kenaniko ndungidi beva vanga kebebaka yoko ankwangangu bebanzanga nzambi kenaniko ndungidi bevavanga kebebaka yoko songelendo kwao basiba sayabo ngeyekaka uyalenza bakusalila songelendo kwao basibaza ayavo ngeyekaka uyalenza ba
mpevya longo yalungila mwawonso nwe sunda kakatusundenza muna mvuluzi mpevya longo yalungila mwawonso no sunda kakatusundenza muna mvuluzi mpevya longo yalungila mwao nsono sunda kaka tusundenza muna mvuluzi mpevya longo yalungila mwao nsono sunda kaka tusundenza muna mvuluzi songelendo wao basibaza yabo ngeye kaka uya bakusabila songelendo wao basibazaya ngeye kaka uya lenza bakusabila nalingala tuzowelela koyemba ezali kobondela mbala mibale oyo atiaka elika nzambe asalisaka toyokani tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tovana na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo bokolimbisa biso tozali na urgence euti na lola tozali na urgence euti na lola ya moto tonda maledisi ya nzambe na biso to dévoiler urgence wana papa mfumu mbanza papa mbenza Andre Kiangani alobi boye sima ya honneur ya tata mokonzi ya bule ba invité d'honneur nyonso bakokende na restaurant ya bureau kuna dîner de gala ezali kaka ba invité d'honneur tolobi bien sima ya honneur ya tata mokonzi ya bule papa mfumu mbanza asikidikisi ete kaka ba invité d'honneur bango nde bakokende kuna na restaurant ya bureau esika dîner de gala ezali na banza biso nyonso toyoki bika twakubikeno moko twatonda lusiku musulu wa tata nzambi munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela batata na bamama tokoyeba bongo na kosenga bino bolimbisi pamba te tozokobongola bongo régime na biso tozokende kuna uboso nde na nsima tokoyeba bongo na kozongela bino tosengi bolimbisi tokoyeba bongo na kokata tokozongela bino mwa ngonga nsima. Weza watu sadi
Manta ameti dada owiza wanu sadisa Itatwa byayo babanza ubyeti kutu wiza watu sadisa Ompasi zingi vavanza